Mbote na balandinyo surtout ya Ada Satemo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki oh et les Adasachou de mon cœur oh les loto yelibino émission avec Silabisa Lobekam, la maman des Abakouk Boyoka et Moko ndenge azope sa date pour na spectacle o eko salama na sala Maribel na kati ya Paris. En tout cas les Abakouk de partout bozala wana na sala Maribel na kati ya Paris pour na bo sepela bozwa Michel Jackson na bino bozwa Sila Livoirien na bino et longona ba bonbon nyonso boyoka bino moko mam sazwe bengi sabino boya ebele boya ko sepela boyoka bino moko mam Sila Bisalo Paris. On se retrouve le 14 septembre na Maribel na Paris. Les anges Babakouk bino vous avez biso ya motema, le meilleur fan du monde. Alors vous avez déjà babillé na bino, vous sommes babillé na bino parce que bonbon na bino azoni à Paris tout coup le 14 septembre. Tout c'est que c'est bino quand des bomesana bonbon na bino assez la bino ka douceur na bino na mission c'est la bino douceur a bien la bino ba mon amour. Alors on se retrouve ce 14 septembre na Maribel na Paris. Bisous. Notre maman, votre bonbon arrive. Vidéo que bonbon la bino azo quitte na Paris. On se retrouve le 14 septembre na Maribel na Paris. Les anges Babakouk bino vous avez biso ya motema, le meilleur fan du monde. Alors vous avez déjà babillé na bino, vous sommes babillé na bino parce que bonbon na bino azoni à Paris tout coup le 14 septembre. Tout c'est que c'est bino quand des bomesana bonbon na bino assez la bino ka douceur na bino na mission c'est la bino douceur a bien la bino ba mon amour. Alors on se retrouve quitte na Paris. On se retrouve le 14 septembre na Maribel na Paris. Les anges Babakouk bino vous avez biso ya motema, le meilleur fan du monde. Alors vous avez déjà babillé na bino, vous sommes babillé na bino parce que bonbon na bino azoni à Paris tout coup le 14 septembre. Tout c'est que c'est bino quand des bomesana bonbon na bino assez la bino ka douceur na bino na mission c'est la bino douceur a bien la bino ba mon amour. Alors on se retrouve ce 14 septembre na Maribel na Paris. Bisous. Notre maman, votre bonbon arrive. Vidéo que bonbon la bino azo quitte na Paris. On se retrouve le 14 septembre na Maribel na Paris. Les anges Babakouk bino vous avez biso ya motema, le meilleur fan du monde. Alors vous avez déjà babillé na bino, vous sommes babillé na bino parce que bonbon na bino azoni à Paris tout coup le 14 septembre. Tout c'est que c'est bino quand des bomesana bonbon na bino assez la bino ka douceur na bino na mission c'est la bino douceur a bien la bino ba mon amour. Mbote na balandinyo surtout ya Ada Satemo TV, soyez tous branchés dans notre émission Les Adasachou oh et les Abakouk de mon cœur oh et vous allez brancher na kati ya Ada Satemo TV ba mission ya kitoko to makamba koloba ezali ebele tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement à Les Abakouk oh et est-ce que vous êtes là présent? Esika motema bon pete mono yolele mama bana Sila Bisalo bon moto tema boloti Sila Bisalo mama Sila Bisalo fokuyo moto akelo mama ya bana baba kuke basa akio Trésor Lutula maître Sigerier mama yeki abatu ya kelo Lutula Espoir mwana bata masila loko subia bena redi mawa yaka kuna manager foda liswa likelele nekabata bisana na alia na bena redi mawa bana bakebiri ngume mono yole Rachel Ngalula mama Dubai motema ya patu putue ingénieur Tichimbuyi mobali ya Pichi Yannick Bondonga boss mama ngana tali mumwata ponga na sirana ya Pichubila na kacha Montréal tali mumwata ponga na sirana nzungu na matonga bato ya moki na bona vina ngaye Esika motema bon pete mono yolele mama bana Sila Bisalo bon moto tema boloti Sila Bisalo mama Sila Bisalo fokuyo moto akelo
motema